Azana délégation azana batumizi batambo ayeni matati siko bazulo baba shasuki wapi yebaki bazana mutala Président, vous on intervient direct. Ici. Ndenge na kuanza direct. Na boni. Badola ndabisha direct. Ndio kupasa Dans tout ça. Allô? Ça nous va wana. Yana komiti. Bilo bozawa. Bilo bozawa. Mbote bandeko balandi esika bizami bino biso tobengami na kombo ya ntumo matondo ngwami nazali au cadre na kimfuka ya mbenga bangunza parce que ozomona biso na matadi tozalaki na mbanzango oyo toye na matadi awa na cadre toujours ya kocélébrer le 12 avril oyo ezali bongo mabongisi monene na kilongo mbanza masamuna yango lokola mbanza masamuna toza na ndona mafuta la reine oyo azali moko kati na biso tozalaki kosoutenir œuvre oyo ya tata to batata bapesi biso na nzela ya mfungumbango mpe tata bapungutulendo mais kasi tose retrouve awa na Belvedere mpona koyamba lisusu moto moko azali très important kasi tobombi nano code oyo bato bakomona ye mpe karate moto azali très important toyebi ke kingunza depuis ebanda tozokende liboso te parce que devise de réveil ntango mondele ayaki kobotola biso pouvoir na mabele na biso moko yango biso bangunza tosangani na ntina kozongisa bomoko mpe bosomi ya l'homme noir. Alors, dans Makambutu, on a dit qu'on a trois pouvoirs, politique, scientifique, spirituel. Sans pouvoir politique,
pouvoir scientifique to spirituel ekozala na force te obabengi kimayala na kikongo ndeti na biso bangundi tosangani mpona kozongisa kimayala nzoka kimayala wana eseke toza na moto oyo batata balakisi biso nde moto wana totelemi awa mpona kozela ye komisa tokei na ye inde ti na manza masamuna yango topesi bino mbote tosouete bino biyenge bisika baso bozali na kombo ya batata bampungu tulendo na nzela ya fumuki mbango tubalongo nefu tolobi inge taibo Inauguré temple ya Manza Masamuna oyo etongami na dona mafuta mlevo et puis kuyamba oyo azali moko ya biso mwana wa bangunza fafa donc eza toza pena mingi bana ya Binungu TV ya bino nyonso donc bosabone massivement na chaîne bobolanda toza wana bando na ikela mobili kipavita mpe toza wana bato bauti lemba ya mayombe Goma Mwanda Kinshasa mpe Matadi donc toye na esengo bato osalanga opesanga bamoso prépare kana koloba nini Pesa bana bafunde